Congo Fort TV, chez Bibiche Mobo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez et commentez Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre souci majeur. Congo Fort TV. Funa verser na sentiment na ton mobile azo pénétrer na fesse na na nus na ngape funa verser pour se verser de se sentir à l'aise t'es obligé de verser pour surtout sentiment na à l'époque qui bo pédé na zaka olinga mbala ba mina mabele ngai na zako Claude libele ni ezala ba melo ya ni wengetela ka makambo te bo mamba ngote BBC na biso mundo ngolo moi c'est kitoko barbara we mamba on des akate yo no mina mbala mabele te que mobile moko vraiment boye mobile vraiment a bisio il faut mêler aussi mabele o melaye. Yo parce qu'il faut pas belo étant que moi si on mélange ma belle il faut na verser petit sentiment il faut mélanger ma belle donc so yo na sepelicio au verser il faut na verser il faut mélanger ma belle non mi simba tino verser ni se sentir à l'aise quoi c'est ça nzambe nanga kubana pédé il y a très longtemps na banda koza pédé na zaki no moi que j'étais petit garçon parce que nazape moi naza fils unique je suis seul nazaki trop encadré à maman azo kanganga tout consort libanda ba mi kaka ya basi nazaki kotanga na école nazaki na collège je m'excuse nazaki na collège ba école ezaka mixé non mixé jusqu'à ba garçon mibali kubana ma début na nga kubana vraiment qui homosexualité na banango il y a 15 ans na 15 ans parce que maintenant là je suis à 26 ans d'âge, Nabana qui pédé 15 ans. Après, na moni 11 ans passé, na moni ba inconvénient, des sali qui est dans beaucoup nzambe et sali pe qui n'a pas changé, c'est ça. Mais que changer n'a vraiment trop ils a pour na basala nzambe. Pour nzambe té moyen na ngena changer ça qui parce que vient au côté qui n'a matina kati. Et côté qui n'a vraiment donc nazaki attaque kozana pour ça moi si nazaki na ngosuté talaka de même nazaki ko sukwana ba fille ko sala makamno sukana ba fille donc sexe na mobile té le mati ata zala moi ça zanyu mais so na monika mobile il faut na sentir ba hormone na nzoto et se sentir vraiment à l'aise que dans un pour ça il y a ko sala rapport na mutumo quelconque mais par là Dieu a fait grâce maintenant là n'a changé nazasi koyo tonton Congo Fort TV, chez Bibiche Mobo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez et commentez Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre souci majeur. Congo Fort TV. bisanga ba ne ko pénétrer yo anytime siko entretien nzoto ando sala ndengeni entretien nzoto ngai ko pénétrer na ngai nazaki boyfriend kaka lui-même mobali azwaki nga wana le début nazaka oké na ba hôpital komela ba kisi parce que je sais ba yo no mona ba pédé belé ba kufa lelo parce que ba ebité oza mobali donc ozola na muninga mobali sans préservatif azola mai wana ba super mwana yango ekena ki polisaka mu Congo parce que pas moi si c'est normal moi si mbala ko la na ba fesse mai wana oké na ba période d'ovulation et ko makila to misuna mona ki fungula ba se mais nga mobali ko na colonne vertébrale qui ne peut se faire soigner té ndé ngone boma comment pédé muso kufi bembata muto pour sa péménité solo au mona pédé vimbili bumu donc aïe ko se faire soigner té ça la vie ngo jusqu'à rapport na sentiment moi je sais pas ya on ba kufaka comme donc kufa donc du coup le quoi amboa ngana zaka okende à l'époque na ba okende ma tongé na Médecins sans frontières pe tout excès à préservatif ba maiwana et belisaka ndé na ba okende Médecins sans frontières non mais la ba kisi ndé ngo ezalaki nazala en bonne santé puis nazala bien sikoyo comme je suis là glodi qu'il y a c'est ça un vrai dur donc disons naloba ya solo de ma naissance j'ai pas encore fait ça na sala on anteke na donc si le non là na moi cité si le non là moi cité mais c'était hier na meka ko salango oh nzambe na ebité hier na meka ko sala ngona copine moko ayoka ki peke na changer azaka ko sipela nga avant a invité nga na meka ko sala ngo mais na osenga nzambe kana so makasi sala ngo mais na sala ki on vraiment de mobile sala raté donc feeling wana vraiment ezati feeling wana vraiment yaki vraiment tété ezati que pour feeling wana ya ifuna sala na tala film porno na mona nzoto mobile pour feeling wana yana la sko na mwasi
ke kaka ngana mwasi boye to fana BBC boye na koka sango te to ba sentiment na ba yoka ke do moni moni jambe chargée bodo yo zate kuna zata mukete nga mona kado na mona kama mobali kaka na musutu na mona ka ba fesse mobali na yo linga pe mobali ko lwasi mo pantalon mo symétrique polele do na mona mo simba na osimba mipende na osimba makolo na osimba mobali na sentir à l'aise mais lelo sikoyo on se sentir un peu et makambo ba film on ko longa ya kibo moi si sikoyo ke na za poser Congo Fort TV chez Bibiche Mobo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez et commentez Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre souci majeur. Congo Fort TV. Là, tu as vraiment non, à la type mobile. Ah, si ça démarche, dans une façon, ils ont comme été. Mais ngamo na ebi n'est pas mukondiwa, n'est pas ministre, wana, ils ont business ya sexe. Batuni oyo bimana bango bato minene. Na ebi ko banga no koloba. Batanga kombote? Na kotanga kombote. Na kotanga même pas kombote. Na quand même na bato minene, bato belé, ba musicien pe. Ba musicien na bina musicien moko. Na bina musicien moko ya munene ya mboka na biso Congo. Bakop na mingi na ko sala nde siko ya ba mikonzi ba ministre na ba ke na Brazza na Oyo na Owando. Ya ngap mi bokenda bakota ba Brazza kuna futa bien. Si kuna zaki ko futa ma bien ngava ma ko tindi na ma cano jet privé. Cano vraiment eye vraiment na beach ngobila bona sandi ta madame ba pire petit avier ba beninga ma allo petit na biso toza avier tinda ki biso. Na ba photo na mona ki wana na internet. Ministre ya ba ngambo kuna ba Brazza ba tinda ba petit na bango penda ko ba moni ba photo na sur internet. Via tindi biso be numéro tout na ko na beach ngobila na sandi ta madame ba zunga pe na cano jet privé ngamoko na kena kiti vraiment na Brazza na beach ya Brazza aller 10 pays zunga kena ngati Oyo na Oyo na fa na hôtel 7 jours na 7 jours na mobali araka na buto aina buto passer rapport à qui aller le 7e jour na enveloppe na kaki enveloppe le même cano zunga singa na Congo na 8 pourcentage na pis ba vion na zongi na le mikena nga ba na na koti ma boîte na telemi pe na fandi to na temi na kota na pis na bina mobali temi na mobali so baza 10 basi baza 9 ngana ozo mbali 10 wana basi 9 wana bakozo ba passage mbali na nga wana na sima so basi sipa na nga pona zakiso na koti na telemi boni comme bando bina kaka to bande ko fole bango na ata présence physique na pona bina na déjà kano présence physique na nga mona déjà soki na telemi déjà dans mobali il faut linga ngamba moko ponga ba ko benga Barbara na zaki Barbara le quoi Barbara Kanan li passe na ngandi zaki Barbara Kanan ya ponga zaki Barbara Barbara nga zaki Barbara leki na ngai na bosa na kingai ma vie oyo ezali eloko moko pe ya makila po papa leki na ngai Mathieu Bichirera oboka ka fera oyemba Mathieu Bichirera ya pas ça PD si en Belgique papa leki na ngai c'est Mathieu Bichirera na PC Mbote je me suis oublié pardon Mathieu Bichirera papa leki na ngai camarade à Trésor VIP Gelor VIP ya pas ça PD en Paris papa leki na ngai mais ngai moi na bongami déjà musicien oyo bimana pas surtout comment chuter déjà te batanga kombote quand même na ba musicien baza pe belé quand même na monde te ba belé te nga musicien bina musicien kamoko leader ba musicien nde onga bimina ye ya munene na mboka oyo ya munene ya mboka ya biso ya Congo leader ba musicien bino mona ndako bo estimer oya format ebelé oya format ebelé oya benga na rendez-vous o na simba euro nde na simbisanga euro na nga ko simba dollar mais pona simba euro za yene simbisanga euro donc oya linga yeba leader angu nani abenga na numéro nanga 063 161 1708 ou 0027 63 161 1708 is my number. Your number sko apesa ko ndeti ba combien d'euros donc ezaki cop na memela kae mwasi ezaki na bengi vena ngana na petit moko bien za awa hayela nga petit on ele pe petit nga bi ande ninga na biso pe mi baleti na mbongo apesa nga 250 euros o na zoka vertige bana boto na simba euro simba 250 euros ka dollar na mona ma euro be na zo vertige na façon pesa mbala moko na pesa me ko zonga na fande la permanganate BBC yebisa biso explicité biso non ezaki nde mutu wana zaka liboma mutu wana za fin mutu wana ko fandi so pe na permanganate ta ko moi ça nga moko lisusu parce que na komaka na ba 19 à 20 ans
19 à 20 ans quoi ya 19 à 20 ans donc muto na fandi sanga pena permanent malgré na sima de 50 euros mais na sala 150 euros pour na bakisi pour ni saison am ke po ezaki kata sona c'est que fongwa maki oh ezaki mozu be mai pena bo fandi pena mai o senti mal ko ba njubi yo himo ko kokate yo bo pena ko kokate donc c'était ça avant de coucher nanu parce que moi solo les ébélés mais le temps nous fait défaut c'est quoi place où on est place matière fécale bimaka c'est quoi bino avant que ne mobile coucher OK non soit non faut soit non na kati kuna parce que ça bat mususu boyo ça la pe obimisi matière fécale na système si ba sala on pena bazali ba pédé salité ba sala on pena bazali oh to benga ngona ba terme moi ba pédé ko benga ngo mosaka oh mosaka oh ezaka ke soki siko ozu pena copie penja boye ozu pena copie penja boye olobi ke te ma copie ndesi zo to ndesi ngona ndako BBC bifuna ke copie mombi mais funa ke no na ke ku petola na sa mosaka donc ezaki na ke ku soko na se na sa mosaka do na bimisa ba matière ba biloko na tuna bimisa ngo do osepe mosaka osale mosaka silisi ozu pompe otie mo mai moka au tiède au purger au ningisi libumu au bimisi yango après ozu mai au petoli ko petola siko bini ko pangusa penza donc mona ko okuta bima omoni misapina biso mibali misapina biso o tia na nzoto o na elongi na zolo o ka masolo ezate pona kuta na mibali musu ma o leshinga pende ba lesha moi si penda na sima penda ko o pandi penda makolo penda mobali penda zo leshe pende ba lesha moi si c'était ça maman vraiment Congo Fort TV chez Bibiche Mobo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez et commentez Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre souci majeur. Congo Fort TV.